Garant de l'indépendance, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, je réitère mon engagement constitutionnel de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Allô, 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 son, allô, 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 allô. Ok. Biso ba inki. Bonjour. Bonjour madame. Mon amboka lelo fallait bien c'est dans la awa pour la manifestation. So ba mouvement citoyen ndenge bomoni toyaki ko accompagner ndeko na biso Rosimu Kendi Chimanga oyo akufaki oyo ezaki mort moko tragique po photo lo solo eza ndeko Kabila na bandeko na ye na babande na ye nde babomaki ye alors que ndeko na biso abandaki ko manifester pacifiquement. Alors tomoni ete procès oyo ekoti politique makasi. Peuple congolais, il faut à retenir que na régime yakala ndenge babandaki ko protéger bato babomaki Rosimu Kendi Chimanga eza ndenge moko lelo na régime oyo bazo protéger bato wana. Tous ceux qui sont en train de faire bazo dribbler biso, bazo embrayer biso po baluka ba libérer bato o ba kondanaki o ba na appel ya Rossi ya o babomaki Rosimu Kendi Chimanga. Alors biso eloko ya koloba réalité biso to ko accompagner procès oyo tina suka. Il faut s'assurer que ba oyo babomaki Rosimu Kendi Chimanga ba répondre na ba acte na bango. Il faut baza la condamner, il faut ba piriger peine na bango. Yangonde eloko esali ete biso tozala lelo tokomaki awa déjà tongo makasi mais malheureusement toye koyoka ki ba reporter yango jour ba reporter wana bakanisa te ke biso tokokitisa maboko na biso po ba reporter yango non on sera toujours là to accompagner procès oyo tina suka olobi ete régime oyo pe asika bazo ko protéger ba oyo ba bomaki Rosimu Kendi tout le monde qui major Karine azali condamné na ba mususu sikoyo bozo ko mona mbulangani na isika ni yango peuvent palinga ayeba malamu parce que na pouvoir au balobi démocratie ezali état de droit le peuple d'abord le peuple gagne toujours na place ni yango bino bozo ko lobake pouvoir ya lelona ya oya ya Joseph Kabila ki ezo sala makambo kaka poto zala awa effectivement batu o tangi wana ndeti ba major Karine o ba condamné ki bango na première instance bakendaki na appel appel wana nde yango bazo sala ba manigance de telle sorte que babimisa bango tozana ba information wana nyonso na appel wana nde bako akite bango yango nde problème na biso tozali sous na régime ya Kabila te tozana régime ya monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors régime wana yende aza commandant suprême des forces armées, c'est lui qui commandite le tout et nous le connaissons très bien. Yango tozolo ba eti soki ba meki ko akite ba major Karine na ba bande na oyo babomaki Rossi Chimanga ba akite bango na appel ba ko mona biso peuple na sima na bango. C'est-à-dire nous tant que tozo accompagner régime tant que tozo accompagner procès oyo tozo accompagner processus oyo ezaki atabake na instance nini ils doivent être condamnés parce que babomaki ndeko na biso. Aujourd'hui biso tozo militer tozo loba le peuple gagne toujours mais ndeko na biso Rossi Chimanga azati famille na ye bana na ye bakomi orphelin moi sina ya za vivre bandeko na ye bazangi ce qui veut dire que azana bisoté. Alors comme azana bisoté nous le mouvement citoyen on doit s'assurer il faut s'assurer que ba oyo ba commanditaki na ba oyo ba posaki ba acte pour Rossi Chimanga akufa il faut bazala esté en justice et il faut bazala condamner. Par rapport à 5 ans depuis le Wanaye et le Koni Nyango Penza Bozali Bongisa parce que
bolobi bozo kolamela makambo nyonso ndenge eza na Congo toyebaka soki moto akufaki mpona cause moko moto obosanaka ye mpenza 5 ans yango ozokokoma ozokobongisa nini mpona kokanisa ye lisusu. C'est encore pire question au Tuninga, madame, parce que normalement, na bamboka misusu oyo soi-disant état de droit est établi, batu o ba kufa pona état de droit, normalement, il faut bazala reconnu comme étant ba héros. Mais malheureusement, après beaucoup de plaidoyers, avec beaucoup de pressions que nous avons fait au régime, jusque-là, absolument rien n'est fait. Bisope toko kangama bokote, toko tika yango te toko commémorer bandeko na biso yango mokolo ya samedi oyo awa na paroisse oyo Saint-Benoît to organiser messe toko continuer kaka ko organiser messe, mais il faut tout ça la de telle sorte que même batu oyo bakoya na sima na biso baleki na biso bana na biso bakoko na biso to cristalliser mémoire ya Rossi Chimanga bayeba ete zalaki na jeune moko voyant akufaki pona bo démocratie na mboka oyo. Il faut tout ça là yango des procédures na biso et puis yango des combats na biso de chaque jour. Bonsoir ma communauté congolaise. Ah ils apprennent bino na All Nation Store et pas ya maître Seti. Tozote kabilo rolia oyo nanga naye biso nyonso tout toliaka. Tozali awa na Tottenham L na numéro 121 High Cross Road, postcode N17 9NR, sorry. Soko leki restaurant Deluxe Mana, topé Deluxe Mana, au leki mouke pavement au mati kabiso au monde na soukawana. Ou soit sur outil Bushcroft, on a 123, 230, 242, 76 et tellement cas juste à l'ibusson na biso awa. Ou soit au kitika na underground ya Tottenham L. Nde obetu makolo quand nde toyaka restaurant Deluxe soroye au monde abiso awa. On a ba produit nyonso tout, tous ba carton nyonso tout, malangwa, tilapia, ngolo, malwa, soso, makayabu, pondu, bref, biloko nyonso tout auto salango en gros comme en détail ezali. Puis vendredi, bandeko tout au musulman. So bo sisi mosquée, tozala fongomati souka, ti retard, ti ba 22h, ti ba 23h. Dimanche, bandeko na so ba Christo. De ba chrétien toza awawa boya pebino toza zela bino so bosi si ba church parking les afri boya bosali shopping na bino toza ba ti lisusu 22h delivery ezana link mo beto so cher so ozwi link ango o cliquer o kota na kati ba produit na so toza na kati fila basket na yo et puis au check out quand link to sala na Amazon na Ticketmax na nyonso tout quand tout sala au sami on a toza na deux options toza na delivery toza pe na pick-up. Maman. Et kasi procès to makambo oyo eselekaki tomoni bakateli Karine déjà bamama na ye kasi bozongela bino na bafolo bokosenga lisusu justice akota lisusu likambo eza nini? Bon, na boyebi faut toyeba que justice ezalaka na ba principe. Ils ont un principe où il y a un droit double degré de juridiction. Et tant qu'il y a un principe, il y a présomption d'innocence. Moututango, bafundi une infraction, ça présumé innocent. Cause na yo, faut ba yo kayango ba benga na premier degré. Premier degré ba ko sambisa yo, ko landisa ma pété aux anango. Le ko la ye Karine azaki déjà major, juge na ye, azaki na pouvoir ko sambisa ba juge ya cour militaire. Ndé na premier degré bo monaki ba condamna ki bango. Na ba mususu wana lokola ya sepela kité na itumbu wana amona ki onde justice sali musala mabende bakendaki na deuxième degré babengaka appel esika toza sikoyo na haute cour militaire asengi appel peut-être juge bayokela mawa bakidisa moi mbano na muke parce que mbano na ezaki mibale bakondana ki na peine à perpétuité pour na meurtre 10 ans pour la violation des consignes pe na katika ya arena baloba que ba bengani na la police attention ya ko sala 10 ans sili azongaka sur la police donc personne non en grata ba bengana ki et puis kaka na même marwana babaki akosala 10 ans na boloko ata grâce présidentielle européenne samela été yango amona ki yango saki donc suka mokili yango asenga akendaki na ba avocat na en appel nde sika toza lelo yango biso pe to lobi to ko tika été parce que au moni mboka na biso ba surprise parfois ça kebele to baki to kolanda pe tina suka parce que ba oya biso ba kufa pe ba ke libela
Donc banona pe photo landa yango tie koma nasuka. Voilà ici ka tozali. Kasi bo senga nini ba basimbi penza dossier wana pona balandela penza mobe ko ndenge nini ezo senga bo senga na gouvernement pe puis n'entend Tshilombo Tshisekedi ayebi combat ya aussi. Président de la République ayebi ka combat aussi te, ayebi pe combat Luc, ayebi pe combat ya ba Hussein, ayebi combat ya ba Kapangala ba jeune nyonso po ndenge to telemiawa toza baninga ya bitumba aussi. Et quoi que ça l'appelle, ndeko na gauche nanga, ndeko na droite nangai, tu nga tous la même eloko. Bo senga auto ko senga pas président, on a ba juge. Et c'est à cause na miso na bango likwa makambo ekoleka. Parce que au moni na États-Unis ndeko George Floyd akufa procès ça la 24 heures. Lelo na lobi ba yebi bato ba bomi bango pe bakangi bango makambo esila. Mais ya biso awa et sali lelo to kende samedi à messe to ça la 5 ans. Toi na sima ya procès oyo vidéo zo ba clair que mutu akufi vidéo zo la que ça clair mokili mais mona que police mutu boye mutu mais tout ça la 5 ans justice zo tambola kwa mutuka ekufi malembe pourtant procès pénal ezalaka procès za régime en principe ya célérité et tambola mbangu donc vitesse c'est ça là que bao batikali bazana matoyi babanga ke baboma batuté mais tant que to la to ko zo temps ebele boye et au salamala muté. Le président de la République, à l'époque opposant, Narasop, nous étions à ses côtés. Nous étions avec son père, nous étions avec lui. Et là, nous nous sentons un tout petit peu abandonnés. On ne sent pas l'apport ou le poids du gouvernement dans cette histoire. Il ne s'agit pas seulement de Rossi. Il y a Luc. Le procès, il faut Fouan. Banquette, il faut Salema. Moutago, Kokou, Faboete, le roi Nyamananda, Koubatumbo, Lambranatonga, Koufi. Non, c'est tout un avenir qui est au Boma. Ceux qui sont au Boma, Balobara jeunesse, c'est avenir à l'Obi. Ceux qui biso ba jeune ba tout ba aussi là ceux qui bozo justice ezako se rendre te pour na biso ba jeune bozo la se rendre pour na ba koko to pour na banani bande ko ebele tango Rossi akufaki ba komaki contraint ba vivre na exil ti lelo mo ba zonga ezate ndeko bajik moya zonga ezate ndeko ndikulu yengi moya zonga ezate na ngamoko na koloba nazaki na exil donc papa na ngawa botinga ya botina Rossi akufi nga na exil. Nous vivons des menaces à numéro inconnu presque chaque jour. Alors, au sein du gouvernement, il y a que justice et salima. Natamouke et salima. Bandego na biso, oyo bazana bamboka songolon pakala moya kozonga ezate. Donc, et ça la mois passé mais ça la passé makasi. Ndeko Rossi akufi, moi na oya ya bota zaki na 2 mois. Moi na no ya suka, tempérance zaki na 2 mois. Mais lelo moi na ko ça 5 ans. Ayebi suite ya dossier à papa na ete nakibo moto humanisme parlant aujourd'hui la plupart des ministres et consorts ceux qui vont rouler carrosse c'est parce que le sang de Luc a coulé c'est parce que le sang de Rossi a coulé c'est parce que le jeune ici ba bengana ba on a misala le jeune ici ba se bataki contre la tyrannie à Kabila mais que ces gouvernements à un regard moko pas soutenu dans notre cause ça déchire notre amour propre et ça laisse à désirer. Kasi bo rebelle la nini na droit de l'homme pour na kosia pe ya pe mission société civile par ogi ko landisa malikolo ana pa matebino bo ba sindili ya mouvement citoyen société civile pas ali pe na kwa kotala makambo ya kati ya population et na droit de l'homme makoki ya moto. Déjà ba mouvement citoyen bazala ka société civile bazala ka ba défenseur ya droit de l'homme. Soko moni 5 ans jour pour jour tozaka kalisanga moko na ba moyen na biso ya mike. Et ça déjà parce que tu l'embagaté, tu l'embisanakate. Auto c'est tout. Mais toza régime à principe d'amour. Et donc o ya biso to misenga kaka ezana bakri na biso to lobaka, ndenge to la bande ko na biso na baloyembo malgré que bino mo boza conscient. Bomoni que ata politicien moko accompagner biso telelo. O ezala ya pouvoir ezala ya opposition. C'est pour vous dire que nous sommes la société civile, nous n'avons pas une couleur politique. Toko bunda biso moko, lokola makile tangaki, ba o bazui ba combien indifférent. Biso toko continuer parce que ndenge bande ko na biso balobaka notamment Luc ceux qui bobundite muto bundela bino azate le Congo est grand et il attend de nous de la grandeur le monde balobaki ceux qui to bundite muto bobundela biso azate et a aussi de conclure le peuple gagne toujours nonobstant du fait que tout ça un peu délaissé mais tu dis que le peuple a gagné kaka peut gagner ka etumba. Est-ce que vous avez de vos propres aussi
aussi atikaki mwasi na bana est-ce que gouvernement na biso bazokata moi charge maman ya aussi bandeko na ye bazaka kana adresse oyo bato nyonso bayebi donc en tout cas gouvernement bazwaka famille en charge na elo côté et famille atika pe ko bénéficier na eloko moko te en termes de subvention il y a forfait il y a préjudice au gouvernement à travers bah éléments de police bah ça là. Donc en tout cas la famille n'est pas soutenue par le gouvernement, la famille vit de ses propres moyens et donc voilà. Comment on a bino bayi ba mouvement citoyen bundaka pona bolamu na mboka na biso so ko mona makambo wana ezoko komela moko ya banini ya bino moko ya ba bino ya ba kofi pona cause moko de to moni président Tshisekedi azala pouvoir na tango wana zaki opeza makile tangata pona yepe akoma na esika wana mais jusque là to moni ba bozo ko ata mbanu te ninga ba ata ko da ninga mtakufaki bakoke ko passer famille boye eloko nini ezoko komela bino na mitema boko tika na bino liste bobono boko ndakaka polobi boku fali bote to bala na bino ba gagner eloko te. Non, en fait Rossi disait nous nous battons pas pour le pain mais nous nous battons pour la justice et pour l'avenir de nos enfants. La justice élève une nation. Si bango bako estimer que ba jeune otozali ba jeune bakufa au travers famille na bango to pesa bango lipa to likela bango sika ko lala, ça dépend de leur bonne foi. Le quoi là-bas ko pesa ngo te to ko vivre non, ça fait 5 ans aussi à Koufa, ça fait 5 ans Luc à Koufa, ça fait 5 ans Thérèse à Koufa, mais personne d'entre nous a Koufi parce que le gouvernement boya ko pesa eloko. Nous continuons de vivre. Dieu n'abandonne jamais ceux qui n'ont que lui comme guide et nous n'avons que Dieu comme guide. Et tout ce que nous nous demandons au gouvernement, tout ce que nous nous demandons au régime du président Félix Tshisekedi, qui va sûrement nous suivre, c'est de nous rendre la justice. Nous rendre la justice parce que c'est le magistrat suprême. C'est lui qui nomme et révoque. Il a aussi un droit de regard sur tout ce qui se passe dans la justice. Nous sommes dans un état de droit. Nous ne lui demandons pas de s'immiscer dans l'affaire ou dans les affaires de la justice, mais d'avoir un œil très particulier sur ce qui se passe à la justice. Et ça nous éviterait des scènes, entre guillemets, des procès que certains qualifient de procès politiques. Au premier degré, on a condamné Moutou. Dans le second degré, on a Moutou abîmé. Alors, nous demandons au président de la République, ce crime, c'est un crime d'État. Et nous, tout ça effectué des centres d'ailleurs, dans les soucis de pousser les ministères publics à requalifier les faits. Parce que le meurtre, selon qu'on l'a connoté, pour nous, ça ne nous enchante pas. Le chemin criminel suivi pour donner la mort à Rossi, c'est un assassinat. C'est ainsi que descente à l'élo, Soké Salemaki, Bolinga qui beau comprendre, Baoba Monakite, Baoba Monaka, Ezalaki réellement un assassinat et un complot monté contre le compatriote Rossi Mukendi. Eloko esali ke audience elo esali mate boyebi na mboka na biso Kinshasa soki mbula ebeti banzela ekomaka mbindo banzela mususu ebukanaka yango moni ministère public l'organe poursuivant l'organe principal parce que tout ça ba partie civile ba tout ça partie jointe na ministère public et donc ministère public esika vanda nzela matadiki ba ebukani et katani mibale moyen mutuke le kaboezate kota boezate na moto moyen le kaezate. Étant donné qu'Azapé Mokondi sécurité n'est fait à la protéger, les Asengi Bolimbisi moi mouké pour que jeudi prochain tout zonga na scène crime, tout vivre, tout revivre scène wana, mais le col et salamité l'ingolo baté que activité ici bandeko ote koloba awa déjà que samedi tout ça na messe il y a action de grâce na kosenga na nkolo milimo ya bandeko na biso nyonso bopema na kimia. Message ngo pesa na Kongo mani oyo basoko landa bino ona itika ko bakoya penza ebele na mokolo na samedi et puis mokolo ya jeudi na ba kongomani nyonso o bazali awa pe bazali banda mboka o to kosenga na bango ezaka ka assistance pe accompagnement na ba effort oyo. C'est vrai que bandeko nyonso baza awa bato libanda bayebi bango bato kati bayebi bango mungongo na bango pe libanda diaspora et sala ke makambu na kati e bouger. Mungongo na bango ya libanda esala pe ke makambu na kati échanger. Oto kosenga na bango bazala na union de prière na biso, bazala na union d'esprit na biso afin que justice ozo réclamer pour na Rossi ezala esalema. Et puis na bandeko na biso misusu oyo tango Rossi akufaki bazala na difficulté ya kozonga na kati ya mboka. Pourquoi? Parce que jusque là non seulement bon moni que procès Rossi silité mais bandeko mususu telo baza basala objet ya ba poursuite. Ceux qui abattent en air, ceux qui abattent demain, ils ont banate.
ndeko Bajik azalaka na ba image boyenga bomona na ba image batombolaka Rossi tango Rossi akokima bandeko ndikulu yenge batombolaka Rossi tango Rossi akokima lelo ekomi famille ezaboye ye azaboye donc ba famille panzani ngamoko na utaye kolobango na zaki en exil et donc c'est vraiment difficile, c'est très pénible toko senga na bandeko ba libanda basunga biso na lutte oyo batombola su mongongo pour que les kambo ekende en tout cas na mato ya président soki ba na faciliter au commissariat pour que justice pour une fois ils a rendu de manière définitive en mémoire des Rossi et que la justice s'ouvre aussi en mémoire des autres victimes de cette alternance. Merci beaucoup mon amboka moi rappel par rapport à Mukolo mon amboka costume qui a fait une histoire Voilà pour une petite histoire, ce que le 25 février, qui, je peux dire dernière marche, parce que Rossi tant qu'on qui va marcher continuer sur le terre, marche c'est qui convoqué dans le comité de coordination CLC pour réclamer élection et alternance du colo Mboka. Vous avez dit que moi na mai moi na Mboka ndeko Kabila azaki na posa ko kendete azaki na posa ya ko maintenir ko se maintenir na pouvoir to ya ko tia mutu mususu par la force. Alors CLC parce que opposition tout le monde le sait et c'est souffla qui il fallait qu'il une troisième voie était notamment à travers l'église pour que to tombola mungongo to respecter constitution. Abiso nyonso tozawa tozaki na ba marche mutu na coin na ye église asambelaka na kombo ya mouvement mais tozaki mingi na kombo ya CLC na ba opposant ya lobelo ba na pouvoir ba yaki na ba marche wana ndeko Kamere le président Félix Tshisekedi ba ndeko nyonso ba na pouvoir ba yaki na ba marche wana. Alors biso tosambelaka awa nde jour wana to yaki ko sambela awa to monaki dip oyo zalaki mokonzi nango major aujourd'hui Karine en détention à la prison de Ndolo. Il y a éléments, plus de 10 éléments pour pourchasser les manifestants et pourtant Bandeko Rossi, tout ça qui n'a 4 églises. Il y a l'habitude d'avoir un procès, il y a un objectif parce que marche est interdite. Et pourtant, marche est jamais interdite parce qu'il y avait les informations, parce que nous sommes régis par le principe de l'information suivant les dispositions constitutionnelles. Et dans son intention criminelle, de donner la mort à Vaillant Rossi Mukindi Timanga, elle était exclusivement venue mettre en scène l'intention, c'est-à-dire éliminer des Rossi vu le conflit depuis Kala. Donc c'était une opportunité pour Naye, Aya vraiment pour que achever Rossi na Katia ou église. Na si bomoni bilili kone sika Rossi akoya kitu na tour aliboso. Et tika la mundu nzambe azanzambe moni côté mutu akoya masasi tile le tika la mundu place wana to kimisaka ye to koti na église. Balandi ba beti lacrymogène to bimi na porte to sauter kuna na hôpital kuna pour to kimisa ndeko Rossi. Ah maman moko za kana sebo akufa miso koma pe baba pona makambo wana. Avanda kaka liboso wana azomona mama mukolo moya kotambola ezate masasi lacrymogène na matoyi na miso mama wana ekufa. Donc chaque événement soki ezali to yaka kana mama wana peut être soka moni photo Rossi eko kosala émotion azongela maloba na pe a témoigner. Bande kusu ba beta ba masasi na makolo. Donc ezaki jour wana ezaki ne baloba na biso na Kinshasa likufa libika. Mais biso tozalaka na manzaka na biso, tozalaka na ba rameau, tozalaka na ba chapelet, to réussi ça qui quand même ya kokimisa nzoto Rossi parce que etumba ezaki bazwa nzoto bakene soko bwaka e soko pesa bangando bande ko moniawa na ba msusu bazate to réussi ça ko zwa nzoto kokimisa nzoto na hôpital tia kende ko pesa ko kufa na hôpital Saint-Joseph. Donc c'était ça, excusez-moi la scène me déchire un peu les cœurs. J'ai du mal à vous dire mot sur mot tout ce qui s'était passé parce que ça me révolte un tout petit peu. Donc, voilà. Merci beaucoup. En français. Je suis membre de ces mouvements collectifs 2016 et je suis venu plus parler sur les concernés un ami de notre mouvement qui est Yengendi Koulou, qui s'est exilé actuellement avec sa famille. Pourquoi? Parce que il avait dénoncé, c'était par rapport à ses opinions, aussi ses positions, il avait dénoncé, normalement il devait, comme on l'avait demandé, on l'avait obligé de valider un paiement de militaires fictifs par la haute hiérarchie d'un homme militaire, donc au gradé de ces pays, au nom de M. Koumbadi Tangofor.
Et lorsqu'il a dénoncé cela, et voilà, il a été poursuivi. On a commencé donc à lui menacer. Il a subi des menaces. Sa famille a été menacée, sa femme a été menacée et il y a eu même des visitations nocturnes donc, dans sa famille. Et pourquoi? Parce que seulement il avait émis en tout cas ses positions et il a réussi à quitter le pays. D'abord, il était parti pour Brazzaville et après, donc, dans la clandestinité, il est parti. Actuellement, il est en France et voilà, même jusqu'à aujourd'hui, il est pourchassé. Pourquoi? Parce que il y a un mandat de comparution qui a été émis à son égard. Et jusqu'aujourd'hui, même là où il est en train alors de subir des menaces. On est à la recherche de ces messieurs, donc de notre frère. Donc ce sont des choses en tout cas à ne pas accepter. Et sa famille actuellement, voire même ses frères qui ont quitté, ils ont subi aussi des menaces, ils ont quitté Kinshasa pour aller Angola. Après Angola, dans la clandestinité, ils se sont retrouvés au niveau de l'Afrique du Sud. Voilà, donc cela explique notre présence en ces milieux. C'est un enfant, c'est un Congolais qui a voulu, en tout cas, dénoncer. Il ne voulait pas assez que dans cette bêtise, hein, donc contribuer à la menace de notre pays au niveau de l'Est, parce qu'on les rappelle bien. Pourquoi? Parce qu'on l'avait obligé de valider un paiement. Hein, c'était parce qu'il a travaillé au sein de l'Orange. Et donc, on l'avait obligé de valider un paiement des militaires fictifs. Et puisqu'il a remarqué, après des recherches, il a remarqué que ça ne pouvait pas passer, surtout que le montant était colossal. Et voilà, lorsqu'il a dénoncé, et voilà, le monsieur est pourchassé. Pourquoi? Parce qu'il a réussi alors à dénoncer. C'est ça ce que moi, j'ai voulu dire par rapport à notre ami, membre de ces mouvements collectifs, excusez, 2016. Aux autorités du pays de vouloir un peu regarder la situation. En tout cas, c'est un frère congolais. On est démocrate. On nous parle de la démocratie dans ces pays. Donc, si quelqu'un réussit à émettre un avis, ses opinions, en tout cas, il doit être sécurisé. Et dans ces contextes, la façon dont les choses se sont passées, c'est seulement parce qu'il a voulu émettre un avis, il a voulu aussi contribuer par rapport à la sécurité de son pays. Pourquoi? Parce que, vous savez, faire sortir un montant colossal pour des militaires fictifs, donc ça allait mettre des gens en danger, la partie est de notre pays. Et voilà, il a réussi à dénoncer et le pays doit, en tout cas, ce que je demande de ce côté-là, doit laisser en tout cas la jeunesse s'exprimer et surtout que nous sommes dans la démocratie. C'est ça. Merci. Voilà, Naza Derek Kazadi, membre du collectif 2016. Ngai naye plus na journée où il y a lelo qu'on parlait sur l'un de nous. Hein, donc moko ya mouvement collectif au 2016 à la personne il y a frère Nabiso Yengendi Koulou qui aujourd'hui aza na exil. Pourquoi? Parce que il était obligé qu'il passe à banda ko sala na entreprise ya Orange. Obligé qu'il a validé paiement moko ya ba militaire fictif et du fait qu'il avait remarqué que paiement on est fictif après plusieurs recherches et il a parlé à l'hiérarchie et comme il peut condamner, il a remarqué que c'était une décision. Il y a moko ya ba haut gradé en Mboka na biso à la personne de Messia Amisi, donc dit Tango Fort, et que voilà paiement ya ba militaire fictif wana et koka ki pe tangu mususu ko risquer et ba bundisa ou bien ba armée adversaire na partie est ya pays. Et lorsque Amoni Makambouana, il a dénoncé cela, dénoncé ki yango na ba média, a dénoncé ki yango pe na kati ya mouvement na biso et lorsque ils ont réussi donc information sur sa dénonciation et poursuite komaki à égard naie et voilà les types puisqu'il était menacé, il commençait à être menacé na famille naie qui soit dans sa maison
et visite nocturne comme qui d'ailleurs visite nocturne comme qui menace la famille et plutôt comment menacer famille allais-je dire même moi si na bana et du fait que les cas Makassi il a quitté les pays pour aller au niveau de Brazzaville. Après Brazzaville, à se retrouver en France, dans la clandestinité. Donc, c'était ça. Et jusqu'à aujourd'hui, il est toujours donc, pourchassé. Pourquoi? Parce qu'il y a d'ailleurs un mandat de comparution Esaïe Emi Naegar Naye. Et non seulement lui, il y a aussi son frère à la personne de Patrick Mundari. Il est pétant Ndekouner, mais aussi menace à Salaki dénonciation. Yépé, Azouaki arrestation arbitraire et jusqu'aujourd'hui porté disparu Azomo en anaté. Donc ce sont là moi ma dénonciation Théo Kosala de Namupandi il y a un mouvement collectif nabiso c'est que nous subissons concernant les menaces il y a bateau baza parler entre guillemets le plus fort alors du pays. Donc c'est que nous demandons à l'État et ça l'État à la Macambo si nous faisons nos dénonciations nous étant que jeunes il faut prendre en compte et dossier nabiso entre autres il y a mort auto sibisa entre autres Barosi Mukendi et il faut ekende normalement banquette na okeneti na suka ba oyo bazalaki accusé ou bazalaki vraiment accusé bazala condamné dans la normalité des choses. Donc je pense que ce que j'ai pouvais dire c'est ça.